charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolinga na ya diama Gisele Umba nanalobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka nabondelaka elokola bebe ya emwa ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Nabino surtout Dofman, bonjour, bonsoir Ngamou et Moura, bonsoir Nabino Namoni tout le monde. Voilà, petit Diamant Noir TV et Omoni Gisele Umba, Diamant Noir Nabino. Lelo, toye na pokwa lelo, nde to sola maso na biso ya mboka. Tozalina mobundeli mboka. Président ya CCDP oyo, to bengi na kombo ya Odombo. Bonsoir, président de CCDP, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, les lots aux masolo, toujours des tozaranamoy à Mboka. Avant to banda toujours santé. Il y a Yozali président ya CCDP to bandarawana. Boni santé na bino ya izandenge nini bozo sala nini makamni zoleka epaina groupe na bino. Malobe pana. Ok, tout d'abord, merci. Na ndengo tuninga santé za malamu. Touti viko sala réunion na so vite fait à CCDP, touti ko kata sikona bandeko, ndomoni na yesiko na mayanga ndenge to yokanaki, na meka quand même pour solo. La santé za bien, mouvement la biso à CCDP à ba congolais, groupe de pression va résistant, et za pe kitoko. En tout cas, toza malamu mingi, toza pour avancer au fur et à mesure. Ce que vous question na biso ya liboso vraiment tant aux autres à Congo. Peuple congolais, waneza mutuna to bandara toujours. Tant aux autres à Congo na musika. Tant aux autres à Congo za congolais, aux autres à Congo na musika. Ko le bani en gros na nyoso tozo mwana Congo. Bon, Gisèle kotala mboka na musika, comment la situation ndenge mboka ezali nango parce que na uti na mboka moko quelque part en Afrique, na autre zone na mikolo yo. Comment na mboka na biso lelo ezali kopesa biso ba résistant posa ya kobundela mboka makasi lisusu poto sikola mboka na biso na maboka bapaya parce que depuis 97 ndenge ba Rwandais bayaki na frère na biso Laurent Désiré Kabila ba miroité ba congolais que ezali nango rébellion soit disant rébellion moko ye pona ko benga na Mobutu pona ko changer système et situation ba congolais aussi longtemps que ezaki rébellion ezalaki occupation et s'est déguisé et s'est camouflé derrière nos frères congolais pour nous miroiter peuple congolais que non. Le quoi besoin a besoin de changement. Donc, ils allaient qui le comoroté, qu'ils allaient qui coûte plus pire par rapport à n'andingi tozaki na président Mobutu. Donc, il y a mon moni comment on a lelo pour la biso ba résistant et le pour changer les alités, toujours continuer et tout la biso comme tozalaki ko sala avant. Ok, motuna na biso ezali tangu likambo to bandaki question na yo makambo ya minembwe diamano apenda tuna mingi pano parce que yo ebi yango malamu lelo situation ya minembwe ekomi ndenge nini yango tolobi na début ya émission tolingaki toyeba quand même lelo na minembwe ekomi ndenge nini. Ok, situation ya minembwe je pense que tangu to bandi koloba makambo ya minembwe bomonaki réaction ya batuti oyo ba benga maka ba Nyamulenge. Ngana il n'y a pas de Nyamulenge, il n'y a pas de Nyamulenge au Congo, il y a que des Tutsis déguisés Nyamulenge chez nous au pays. Je pense que Nazaki, na salaka no émission on a lobeleki makambo ya minembo yoku tonde o yebaki minembo ngote soki za na mboka nini. Kama wakakutu. Exactement. Donc ezalaki mboka na kati ya mboka la biso. Bango balingaki kozwa minembo ebanda kala. Soko tali même na ba livre ya VH Papa Nourengwanda komaki na 2004. A expliqué le dossier à Minembo. Mais comme les Congolais ont un problème, il y a lecture, il y a des Congolais. Place aux Congolais, il y a place Moutakala, moi, si tout Moutakala, mobile, les Internet, les Congolais ont talent. Mais Makambo, vraiment, c'est important, un beau Congolais à côté. Pour na bango, pour jouer Minembo, ils ont vraiment un kati na bango. Tango ba bandi,
koluka bakomisa minembo commune biso comme ba résistant osignalaki yango nalobelaka oki bazonga bakomisa ngo commune yo kuto zotuna minembo yango eza nini et tango bango moko baye kosalela yango makelele tango bakei ko marcher na États-Unis pona ko réclamer justice na minembo biso pe to bengi bandeko oyo bavandi na États-Unis na même ville oyo bavandi on a basaki aventure wana to yebisi pe bandeko manifestez-vous organisez-vous là-bas appelez tous les Congolais manifester ensemble pour réclamer notre terre et bandeko na basalaki yango na si bomona ba vidéo to check internet bakei pe ko pesa memo et pas ya sénateur américain na oyo ba Rwanda bakende ko sala lobby et pas naï donc minembo sans makelele na biso sans ba vidéo na biso bolingé bomona te ba Rwanda ba commission yango commune officieusement déjà contrôlé par la banque mais officiellement nous ba commission yango ya bango te et ce otali depuis problème à minembo e bandi ko lobama ti na ndenge mikolo tozali jamais otikali komona politicien na bino to opposant na bino moko abeti masolo ya minembo parce que ba Rwanda ba yebisa bango bosa la politique na bino bosa l'opposition na bino mais problème oyo concerné occupation bolobelaka yango te yango no moni ba politicien na bino wana ba beta masolo ya minembo ete ba fausse communauté balobelaka yango te parce que wana ezali oyo ba pekisa bango na ba pai c'est ça. Mais tant lobby que ba politicien balobela likambo ngo te toli to ba likambo oya Oazali le président de la République na Congo Félix Tshisekedi tant bino ba résistant bolobi ke alobela makambo ngala lobi parce que ye mutazali na tête ya mboka lelo tant bolobi ke alobela makambo ya STT mais to moni lelo na sommet tant akendaki esika sengi bandeko baninga na mususu ba aider pona kosilisa komeka kosilisa guerre o ezali na est mais yango wana makambo bandi déjà koluka déjà ba solution pona mboka malobi pana. D'accord. Déjà là, je vais rectifier au Mouké. Chilombo est président de la Congolais. Chilombo est président de la Congolais. Oui, Bachia qui est coach en Rwandais. Aux années parmi Batouali Bosso, on a informé que Chilombo va nommer. Tout ça, là, émission Moko Boy. Les années, na bilo tchaka na YouTube. Na yebisa que Chilombo va nommer. Yoku to zaki na batot. Au monde a qui batangistère ou a PPRD. Ou basala qui va vidéo, va lui que nous puissions attraper ça qui pouvoir. Donc, je pense que Batouala n'a pas dit de monter balo. Balobaki yango parce que zandengo wa omona kindenge Chilombo ye moko alobi ke baza ba partenaire na mwana ndeke politique kanambe omona kina ndenge ye Chilombo asali ba déclaration moko bête pona ko humilier so ba congolais alobi ke Kagame azali partenaire privilégié na solanda kiam donc muto abomi ndeko na abomi maman na abomi papa na yo akozala jamais partenaire privilégié na yo donc Chilombo azali président ba congolais te. Parce que depuis que nous avons fait aventure, il y a prêté les binos serment, si les lots, tu es continuer dans le cannabis. L'enlèvement, ils ont continué dans le cannabis. Changement, moko et salami na kacha mboka na biso. Et tout balabiso, ou biso ba résistance au sala. Comment on a mutuloko la tambomamba? Comment on a mutuloko la kimbuta na Sénat? Comment on a mutuloko la mende? Comment on a mutuloko la bochab? Comment on a nyos? Ou bazalaki? Au bazar assassin un peuple congolais bazar toujours en liberté en plus en fonction de la donc cela veut dire et tomba la biso et zo continuer pe et si les noté donc azali d'étiquette au ba ya baché on a camoufler occupation donc ba Rwandais bazo bomba na sima ya ba ya bato IDPS po ba il sabino ke mboka isa sur un problème té dossier lo bindenga kendaki osinga renfort na Union européenne, na Union africaine. Maman Gisèle Oumba, Congo est un problème d'insécurité. Congo est un problème avec groupe armé. Insécurité, il y a les bosso, il y a l'occupation. Ba milice, ba groupe armé, ils ont ba congolais, il y a l'occupation. Bato bazali ba chef nango, il y a ba partenaire ya Chilombo. Museveni, Kagame, na Hippolyte Kanambe mwana ndeki. Bangonde bazali ba chef ba escadron de la montée na mboka na biso. Donc problème ezali ke tango bango bazolobela likambo abeni ndenge Chilombo alobi ke azosenga ba force ya Union européenne ya Union africaine et ya pour renforcer zone on a pona ba silisa likambo wana mais ba chef ba escadron de la mort eza ba général wana là-bas Batango fort, ba général wana lokola ba mundos, akili mundos, bazaka na beni. Mais bangonde bazo sala tête, bangonde ba tie désolation na est. Crime zo sama na est, eza bango.
Tout ça, un problème qu'on atteint. État-major, commandement, oyo tilo bazo fonctionner dans l'armée wana. Mais bango nde baza ba chef wa milice wana. Sécurité ya mboka wana. Ba service à sécurité ya mboka wana. Ils ont contrôlé toujours na ba payano. Bango nde ba sécurité na mboka wana. Est-ce que Congo na minute peut-être cause en a besoin toujours renfort mo libanda pour aussi ça trouble dans la Congo. Non. Li kambo ya njugu. Li kambo ya njugu ezaki bango moko. Ngai ta na mona ki obakei opération na njugu pour na kosisa makambo ile kama ile kaki na njugu. Njugu eza na frontière, njugu eza na mwa katikati, eza na kati ya Ituri. Est-ce que va présenter qui bino chef rebelle ya Ituri ba ndoko ba Congolais? Va présenter bino ye? Est-ce que ba lakisa ki bino ba soda o ba kanga ki bango na Ituri to ba groupe armé oyo ba kanga bango na Ituri ba présenter bino bango na télévision to ba sambisa bango. Bango ba esunoka ke toke ko sisa guerre na Ituri. Après les qui na okande ngone les qui na persi. Non, bango moko nde ba sala ka litumba wana. Bango moko nde ba bomaka ba Congolais. Yangone mutu moya sambisa bango zate moya mutu moya tuna bango zate. Tout ça na besoin ya kosinga force moko yu talibanda te. Soki Tshilombo azalaki président ya solo, yé mutu azoki bokonzi wana selo ndenge bombe bokenda ka élection na ba Rwanda wana. Est-ce que yé Tshilombo ndenge azana koka ko changer staff wana nyoso état major commandement te. Akoka ko changer service à renseignement na nyoso te. Ba demia ba DGM ba ANR na bango na koka ko changer wana nyoso te. Kaka bato yo bazalaka na ba onde bazo continuer. Après ozo senga ki mboka za na insécurité. Mboka za na insécurité te. Est-ce que Tshilombo ndenge azana ibile ba dirigeant mboka? Président de la République soka su pouvoir a comme l'impérium na maboko na ye asakani elo wali boso asakani même dans les pays développés biso to vandi okomona ke Macron soka comme président a changé sécurité nyoso oyo François Hollande azaki nango azui bato na ye mais oya bino ba nomele bino ye kaka bato bazalaki na mwana ndenge nde ba continuer na ye mais bozo comprendre te kaza na pouvoir te muto azalaki état chef d'état-major adjoint chargé d'administration yenda comme le chef d'état-major. Mais changement salami na mbokata. Demia pour muto azala ki ona bomaka ba Congolais tous les jours azaka wana so konsu. Changement salami na mbokata. Problème ezali ke soki le lombo kana biso e bimi na maboko ba paya. Okoyoka su ba tiori wana te aussi là. Tango ba bomaki ba casque bleu tanzanien na Beni. Tango ba tanzanien ba mener ba enquête. Rapport e bima ba lobi ke non bateau babomi bango ezali M23 ezali armée patriotique rwandais et yaka coopérer na Congo. Na Congo ezana kombo M23, na Rwanda ezana kombo ya armée patriotique. Problème à Congo ezana problème ya insécurité, te problème à Congo ezana problème à occupation. C'est ça que biso ba résistance de Sarabino qui problème à Congo ezana problème à occupation. Mais celui to lobi na makamde, oui, makamde yozo lobi lelo bino ba résistant nde tolobi bande ko mususu ba question batindaki na tuna ipana yo bozaka ko attaquer mais ideni ni bokoyi ko pesa parce que lelo Félix wazali mwana ya mboka ndenge peuple congolais bande ko baki fo mwana ya mboka azwa pouvoir bino ba résistant bozo attaquer au lieu que bokende sur place bo soutenir ye wana eza question nde ko mona tanga kombo na ete ta mususu za na mona tina te nde ko ana lobi que pourquoi pas bino bosanga na bino nyoso to babundeli mboka bokende bo soutenir Félix pona kozwa moya ya kobenga na bandeko wana ke bino bo attaquer za kwa botiki mwana mboka na maboko ya bato wana malobi pana. D'accord. Mutu wana tuni question wana na ebite soka aza na tendance ni siko ye moko mutu wana akende kisasa akende ko aider mutu kwa Tshilombo ba edaka mutu oyo aza conscient aza inconscient pardon mais Tshilombo il est conscient. D'ailleurs, Tshilombo, kota la kaka yeboy, maloba na ye déjà dans le kota. Bako ede ye na sens nini ke ye moko abanda ba faire na ba Rwanda bandaka. Tomona kana ibizat. Ba ke Venus na ibizat tanto de no sangwa leka sala fidwa biki ba koma ekonate. Tango makamba o indi aleki moko ye ko reconnaître ke no to kindaki. Ba edaka mutu oyo ayebi loko azo sala te, leko ko ede ye. Mais mutu asa conscient yebi makambo zo sala ko ede pour ani. Biso komba na biso ezalaki te ke mwana mboka koma na moto mboka na ebite koto wana ba Congolais ndire bazo kota la confusion komba na biso ezalaki ke mboka ebima na maboko ya bapaya système wana écoulé soki système wana ekwei nde sikoyo biso moko ba Congolais tokuyokana tovandi esika moko soki transition moko ekosalama après toye organiser ba élection oyo ezali contrôler na biso moko ba Congolais. Élection oyo bazo dicté bino na Uganda na Rwanda biso ba résistant toko ko considérer yango te
Tant que tu na Genève, Obé Mina, quand tu na Genève, tu es Obé Mina, tu na Genève, tu es Fortis Biselele, oh, les lois dans le cabinet à Chilombo. Mère ami à Paul Kagame, tu na Genève, tu es Bango, la politique. Biso, toujours ça la résistance contre le système Wana. Élection Wana, tu koki kokende ko aider muto aki na ba élection te na ba Rwanda biso to aider to sala yango te. En plus biso to zalaka na combat moko te na IDPS. Discours na banda ko bango kala, mais bato ba banda ko finganga. Lelo na moni bato ba finganga batika ko finga. Bango bazo luka libération ya mboka te, bango bazo luka ba poste. Biso to luka libération ya mboka na biso ya Congo. Parce que tous un problème, il y a crise identitaire. Papa yao ba vai na mboka na biso bazo konza biso ba komi ba congolais na nko. Nde eloko biso to lukate sila. Yeso ba mona nginga kende ko aider Chilombo. Ah ki ko aider Chilombo na mutango azape mona mukete je pense parce que question na moi mukolo moi mubali en plus. Bon so kaza majeur aza mona mubali yake ndo aider. Na pekisie. So ki ko aider azape mabete. Bongo ba oba kende kisha et pas France pas kende pas kende aider Chilombo. Et pas France. Parce que tant que tu l'as envoyé, c'est qui va envoyer des pêches. Tu n'as pas de solo. Non, non, pas de solo. Et là, on a inventé un exaté. Tant que tu l'as envoyé, qui fait à son mobile pour le bagawana, n'a évité ce pour le béla, on a sens. Pour Moli, mon épée manakimia. Moli, mon épée manakimia. Parce que Moutapé, ça m'a moli, mon kimia, ça pèse à bisou. Tout ce que tu vois. Tant que ba le bagi qui est beau, qui est de Colanda Chilom. Alanda qui. Mais tant que c'est retrouvé dans l'hôpital. Babo sana qui est non. Problème tous en anglais l'autre tous en a besoin de que mutu moko bo banomé na barwande biso to kende ko aider. Un vrai résistant ko kende ko aider mutu banomé était. Yo de jour mona mutu banomé na barwande yo résistant kende ko aider. Non. Tozo bundela mboka te po tozwa pouvoir to koma na pouvoir to koma pe ko somba bandako to koma ko sala 6 to beta ba to fibo na nzela nde ba to ide pesa ba ko sala. Tozo bundela mboka po génération future bayeba ke mboka ba protéger yango. Il faut civisme na mboka wana ko valoriser mboka wana ko valoriser congolais. Et tumbala biso ba résister zali te ke non ba tchengai na komi ko somba bandako na komi pe na vie alix non. Ko somba ndako to ko tambo na voiture za mabete. Mais sikoyo toza na posa ya ko libérer mboka. Mboka na biso ezana na maboka bapaya. Mwana ndeke politique. Comment bazo sala gouvernement na bango yé a eu 40 sur 65 postes na bango portefeuille na bango yé moko politique kanambe a eu 42. Mais tant que sabino que azali na pouvoir de Chilombo ezola pisa moto ko tambo mamba ki nani tambo mamba bazo lukaye aboma akwesa avion bango mo bato ide pesa bayebi mais lelo tambo mamba comme numéro da mboka siko yo ko yesa biso nini ke mboka wana change salami tambo mamba banda vanda na depuis quand et le koni tambo mamba ko sala malonga o ya salité pendant 20 ans va na barwande non biso tozo bundela mboka pona kosikola mboka tozo bundela mboka te po banomaki motu moko biso to chai po là non toza na question ya Moké Dolphin alobi RDC ba ko libérer yango combien de fois po Fachi aza déjà ko libérer pays bon voilà totangi quand même question ya tout ce qui RDC ba ko libérer yango combien de fois toza nango na Congo likambo ya gouvernement oyo lelo tomoni ngana oti lelo 8 mois oyo pays otambola sans gouvernement tokomi na mois d'août balobi qu'il y a dans quelques jours gouvernement ezobima mais ezo dépendre wana ilunga mutalobi yango ke ezo dépendre na président de la république ye mutu a rejuger bon babimisa banani tona donc na micromi baleto misato ezoya kaka na semaine onde tokomona gouvernement ekobima soki balobi okolo banini pona gouvernement oyo ezobima te ti lelo 8e mois yango malgré que yo ba pays occupé pour gouvernement kaka na wana malgré nga na lobaka te même bato aide pesa basalaka mpe nzembo zone se na Rwanda nzembo nanga na sala ngo te donc cela veut dire tango Tshisekedi ye moko nani leader na bango oyo escroc akufaka Tshisekedi tango azalaki tango basekisaka kaye na aéroport anji alobaka ni ata azalaki escroc ye Tshisekedi wana mais jour anta basekisaka na aéroport anji wana alobaka vérité ke mwana aza Rwandais wala nga natindaka Tshisekedi na bango wana alobaka problème ezali wana
Nga étant que résistant, na ko beta masolo gouvernement bimate. Maman, depuis Batoana, Bavandi, wana, Babimisi, il y a combien de gouvernements? Changement de gouvernement, tu l'as prêté que c'est remat. Aujourd'hui, on a dit que Congolais va continuer au coup. Aujourd'hui, on a dit que Bakata va tout dans Boka. Aujourd'hui, on a dit que la récession arbitraire les autres continuent dans Boka. Aujourd'hui, on a dit que Batoisa porter disparu. Gouvernement, on est zobi mesali que Batoiso Lukapar na Bango va vivre sa mabou. Ils allaient gouvernement pour Namboka ni pour le peuple congolais. D'ailleurs, un résistant qui a masolo te que gouvernement zobi. Gouvernement oyo ils allaient sous ordre de Barwandé. Ngala lobelango pour ngai na oyebisa ka ba congolais ke ba beta gouvernement na kara ba ya ko bundela mboka na kati ya résistance Chilombo ye moko aloba ki asala ka cop na ye siko mutaki osala cop na ye ko kota oyebi ko beta chèque ko kota na banque e banque sa e beta motema amande ko sala tanga zo kota na banque ozo beta motema tamu suba okanga na prison siko wana ozo kota na banque ya ofele muto okanga zate apart ka baronde batikeli mo portion mo mokai ba mbo yo kanise lu nya osala. Donc, ngai étant que résistant, na koyi saba congolais, gouvernement wana bozela na bino ngote pour changer le monde. D'ailleurs, ça pour l'intérêt en boka na sote. Gouvernement nezali ka ke po bato di sama bubu na bango balia batonda. To mona ki baki bango. Asala ki pe gouvernement et salani. To mona ki chibala, asala pe gouvernement salani. Bongo ya Chilombo, soke bimi. D'ailleurs na kati wana babilongi nyonso bino bonde ko bingo ba criminel. Bo mona ba se trouver na kati. Parce que na Sénat baza na parlement na bango na baza ba débat déshonorable na kati ya parlement na bango et là on dit changer lo ko changer ça biso tozo lobela makamba gouvernement te tozo la gouvernement bimate biso problème na biso tozo mobiliser ba congolais ba kota na G ya opposition to ya ba politicien wana te situation na biso e ko changer na nzela ba politicien wana te situation e ko changer na nzela ke il faut ko sikola mboka mboka eza toujours na maboko ba paya omoni tactique nini ba Rwanda bazo sala bisengima na tanga zaki na la police tellement to beta qui c'était mingi pour na tolobele mingi bisengima na sali ndenge a sali marche en arrière a longwe na fonction a nommé marionnette moko congolais yesikoyo aza sikoyo na appris mais azo continuer toujours ko tirer ba ficelle ko commander ko nommer ainsi de suite au monde que ba congolais ba bosana ko ba bisengima balobela ka sauter même na réseaux sociaux balobela ka sauter c'est pareil comme Kanambe asali na Chilombo azongi pe ka sima bazui marionnette moko congolais ba tirer les devant wana bango bazo tirer ba ficelle bazo continuer na bango ka ko boma biso côté bino bozo beta masolo gouvernement côté kuna côté ya Tanganyika bazo sala la recensement ba congolais muto sala recensement na ba congolais nani Pecho Zoé de son vrai nom Selemani alias Zoé na Tanzanie ba benga ki na komba Selemani na Congo pa na mona na komba Zoé kuna zo sala recensement bazo recenser ba congolais. Le recensement de ça, pourquoi? La raison ni point d'interrogation. Donc, nous avons un problème très sérieux dans Boka Nabiso, mais Batebele Bazoé Bangote. Donc, gouvernement na Bango wana, Italie biso ba résistant, et peut toujours considérer en côté. Problème est zalika ke nazoye bisa ba Congolais. Les 30 oyo, tous en sitting na ambassade à Rwanda. Na ligne na métro ligne D. Na métro ligne D, na métro Courcelles. Ambassade à Rwanda, ba Congolais ba salawana. Et ça, vendredi, le 30. Tokuta na wana sitting aux alala batbasa la ebele pona koya ko lobape ko lakisa makambo oyo ba Rwanda bazo continuer ko sa na mboka na biso sous couvert ya IDPS pe na Chilombo. Parce que ba Congolais ba bandi ko bossa na bapaya o ba occuper biso. Ba Congolais ba komi ko penser gouvernement zobima ba nommer biso Chilombo président ba Congolais ba ko sa wana changement au salama na mboka na changement au salama na mboka na na landa ki même kinyolo oyo nani ya Molière nimbalemo yemo kwa zolo bango lokola kumi mo lokola niti ninga koma koloba lokola mongolo diaka bato ba sekana ba mais azobi misela la vérité azobi misela la vérité que eloko moko ezali te pe changement za na kati mboka na biso jiko biso ba résistant tous la gouvernement na posa atso est-ce que ngape na gouvernement oyo Chilombo ba nommé na ba Rwandais na ko pela ko vanda pe na la gouvernement on les a pas temps mais tant bolobi ke bino ba résistant on otu na likambo bolobi pays za occupé oui mais sikoyo bino ba résistant eloko nini bokoki osala lelo mpona kolibere mboka na ndenge olobi kaka bozo recense bato mais bozo eloko nini bopena bokoki kosala mpona kasi mboka yango ezala libere ndenge nalandi maloba yo olobi ke pays za occupé mpo biso tomoni mwana mboka moto aza na mboka wana maloba epana d'accord Gisèle Wumba na koyebi so likambo na parabole moto soki alingi akende komibomalaka bato teke na ke ko se suicide ouais
Donc soki moto akomoyebisa bino ke no nani ke komitia singa na kingo seka azoyebisa bino bopekisa ye. Soki moto alingaki ele komiboma alobaka te. Yo oza sûr vraiment ke eloko biso tosala yango kaka na ya ofele. Oza sûr. Oza sûr pena humiliation tozosibir lelo na mboka wana. Ndenge baaventurier bapoliticien na bino wana bapoliticien bazokosa. Oza sûr vraiment kaka ke tovanda kaka boye. Yo oza sûr pena ke ngala vanda kaka na Europe. Oza sûr kaka ke totambola. Esili kaka ndenge wana eleki na kaka ndenge wana. Non. Ezali na groupe ya Congolais oyo baza conscient et baza déterminé pour na makambo esila. Et na yebisio ke kosila. Parce que toko vanda ka boite. Oyo za réseaux sociaux na koki koya ko bimisa oyo za na kati ya motema na ngate. Parce que ndenge tozana yo tozosala ma émission awa eza pe na bato wana bazolandela yango. Bazotala. Baza na ba expert oyo balandaka langage na biso. Balandaka attitude na otango zoloba bazali. Baza na bato yo akoki ko décortiquer ka malobano na monoko na yo bazali. Soko moninga na zoloba mingi bona loba mingi na parabole. Parce que na yebi ke bato wana ta bazolanda ba comprendre langage na ngate. Balobi soko koti na mboka moko bozoka monoko moko bien te banda kotala ka bato na bilongi. Omona moto ta muso azoyebisanga na keba. Omona ka badouane ta bakanga bato na douane. Bazaka mingi na bakisi te. Batala ka titi da moto tango zoya vers bango. Alors comprendre que moto azana biloko mabi batie opembe. Donc expérience déjà dans la kati etumba oyo to menango to makambi to sala. Ngaso na zo saka ba congolais que to continuer ko lutter to continuer ko bunda na yebi makambi biso to sala. Mais na une question moko eza personnel pour na yo vraiment question eza pour na peuple congolais te mais eza pour na yo oyo bande ko mususu tant mususu ya UDPSP ba tinda kito tuna yango et pas na yo soki to yambio likambo oyo yo oboyaka baluba na ebite na affirmer te mais na landi question ndende kwa tunelaki alobi ke yo oboyaka baluba mais ozali ozolanda biso. Très bien. Oui yo odombo oboyaka baluba donc yo zaka na problème na baluba pourquoi yende kwa nazaka na besoin yeba pourquoi ozana problème na baluba to ozaka na problème na UDPS à part. Donc question na ezaki ya mwana parce que à chaque fois ola landra bémission na yo oza toujours pour attaquer baluba mais baluba ils appellent la tribu moko na kati ya Congo démocratique. Donc question na ezaki ya mwana malodepana. Ok, merci la question on a ndengo tuninga oza quand même un peu clair. Ndeko on a tuni question on a na boyi bisa ya fungola mato ina la ndaka malamu. Koloba que Tshisekedi aza très traité kimboka. Tshisekedi atikala jamais cause la politicien na Congo azaki na aventurier. To koloba que non, le Congo n'a jamais connu un traître, un collabo, un sorcier comme Tshisekedi. Est-ce que ça problème baluba na kati? Batu ya IDPS. Bango po na ba camoufler trahison ya guru na bango. Tshisekedi wa kufa wana. Nde basayela kinga campagne na ke odo azana ena baluba. Batu ya IDPS même ba menasanga na marche moko na Paris awa na Château Rouge. Bato batinda bato ba kobundisanga na yebi bango. Batindela ngo au moins 10 personnes na marche. Ba bundisanga pourquoi nga nazo dénoncer Tshisekedi. Problème toza na ngoza problème baluba ta. On les a faux débat. Ezali na groupe moko boya ba tribaliste ya baluba o bazaka na IDPS ba extrémiste wana baza ko imposer ba tu famille Tshisekedi par la force. Soki oyebisi bango ke Tshisekedi ateka mboka Tshisekedi aza collabo azaki traître bango lokola ba kokoka kokanga yo monoko na ote eloko bango ba kosala il faut pas diaboliser yo. Situation ya Kamwina Samp oyo Hippolyte Kanambe mwana ndeke o lelo aza partenaire na bango bato ya IDPS absilisa ba village au moins 81 fausses communes. Yo ndeko wana otuni question okoki kotangela nga muluba nino asalaka ba video abetaka masolo Kamwina Samp ko lekanga oton soka ko sala yo ndeko otuni question wana na yebi ko zape muluba ozape taliban ozape tribaliste otuni question na pena bien ngape na tuni pe question okoki kolukela nga ndeko nini oyo ya muluba oyo yebi asalaka ba video alobelaka makamba Kongo
abetaka seti na makambo akamona sampu koleka ngai soka azali bimisela ngai na lobelaka makambo akamona sampu est-ce que nazo lobela makambo akamona sampu parce que naza congolais to naza moluba naza na congolais tout d'abord et nazo lobela mandeko nanga ba congolais o ba rwandais ba komi na kamona sampu 81 forces commune oyo moluba moko te alekaka sala ka video lobelaka ngo bango tout silence radio parce que consigne pesama na kana bango ya ba tribaliste na baluba bayebisa bango na bavie na bango wana balubo batitaka bango na bayesa bango ke non bobeta masola kamona samputé parce que retour ko sala mana bandeko na bino musu ba bazana kati bazana complicité buka yusuko yeba ki ngudeni o met kaka na kati na bango masola ya kati oyebite ke masola ya kati ba mususu ba sepeli na ngote ba bandiko benga pe babino oton ozana raison makambo oloba comment pas pesa biso consigne ke bolobela makambo kamona samputé nazana camarade nanga moko azana kisasa azaka na Canada ye pala ni Chilombo asala 4 ans alobisa nga te likolo makambo Tshisekedi akomo lobisa nga mikolo ye moko ayebisinga ke non donc ba vie na biso ba yebisi biso ke non ba yebi ke Chilombo abeti mabe ateki mboka mais biso il faut to se taire to lobelo côté parce que so to komi koloba to ko pesa bino ba beki o boko atakele Chilombo yango ne na yeko yebisa na tuni ndeko wana yo na mbula na yo tata moko bo soki vient na bino bo ya muluba azo dicter yo zo lobela mboka to zo lobela Chilombo ndeko wana vandinien na ko yebisa ndeko wana tuni question wana ngai nazaka tribaliste te Mosengo cardinal Mosengo azaba mboka moko na mama nanga tango cardinal abandai ko sala ba aventure ya ko bimisa bato la ba marche ba bomi bato wana 2 semaines après abengi subino na ba marche ba bomi su bato ngai na telemenaki cardinal Mosengo na monaki ka sa ba aventure wana za ba sacrifice humain pour banda osala mais azali ndeko ya côté mama nanga baza ba village moko na so epar na eta na monaki bino bato yi de pesi tango Mosengo alobai ke no moto a gagné ba élection na bino eza Fayulu eza Chilombo te bino nyonso bofinga kiti bomonenga na yako répondre bino pas oncle nanga non c'est un homme public vous en avez droit à critiquer mais critique na bino vers ezaki nango ya lokuta parce qu'il y a eu une vérité tant on parle lobaka ki guru na bino Tshisekedi ye mutazwaki na 2011 bobetela ka maboko mais tant on lobi a foyer le fuka bofinga ki est-ce que bomonenga na yako zo parna autant azali congolais tout court aza muta tribute aza muta ekolote bandeko toza na mona kati ya résistance baza bandeko nanga ba congolais parce que toza idéologie moko muta aza tribu nanga kuna za te d'ailleurs ngako to soko yelinga ba aventure wana na hotel melao naza na sango moko avandaka na Italie aza pe ndeko bakota ba mère na biso tango makamba Mosengo bande ko réunir o Mosengo président transition tout soutenir Mosengo za la président transition sango wana benga ngati ayibisinga o donde ni yozolo bila makamba cardinal te saza ndeko na biso ngana yibisina biza la mbala na ya liboso pe asuka ko benga nga isute nga za tribaliste tozo tina ngana soutenir une aventure kwa Mosengo aza sango to yiba ndeke te sasa papa Mosengo mais ça qui va aventure parce que bazo bimisa ba congolais bazo boma bango ba kufa yo ko ko yebisa bato ba bimana marche te ba telemati ba bengana ba paya yo bimisi bato ba bomi bato yo bazongi 2 semaines après bimisi bato ils ont aventure soki na traité à aventure ça c'est vrai soulèvement populaire ba mutu soka bimi na nzela mutu soka bimi na nzela azonga ka soka zu victoire ta kozonga na ndako te to mona ngo partout au mona ki ngo partout bo mona ngo na Tunisie bo mona ngo na Soudan tango ba bimaki na balabala bazonga kite batikala ki na nzela ti changement salami mais bino bo bimisa bat na nzela bat ba bimba bomi bangwali bozonga na bandako bo fanda bozonga na ndako kopana 2 semaines après bosi bat ba bimba wala za sacrifice humain na lobaki yango est-ce que na soki par na ye ngape na koyebisa ndeko wana boy na kosenga pe na bandeko mingi ya baluba oyo tozaka na bango kamoko soki ba yebite bandeko mingi ya baluba toza na bango totikela mona kati ya résistance ba famille na bango komi ko menacer ba excuse-moi ba famille komi ko menacer bango ba esi bango qu'il faut batika groupe na biso ba région de Kanya Tshisekedi pour ni ba o mususu bakena Kanya Tshisekedi peut-être ndenge bayoka maluba na bango ba comprendre te bakanisa yo olinga baluba te uzana problème na baluba tant mususu bango bakanisa ngo mabe donc voilà mais Mosengo Kutu cardinal Mosengo na traité as aventurier pour ba ça va aventure na marche na ba bomisa ba congolais azande kwa mama nangati
Bon, appelle les gars, n'a pas réaliste. Au moins, ils sont réalistes dans la vie. Batebele ba comprendre yote. Siko bande kona biso ya IDPS, groupuscule baluba wana. O balingi ko accuser bato trop que balingi baluba te. O tika eloko wana eza faux débat. Parce que soki bolobi ke balingi binote. Mais bota la pe comportement na binote. Tant yo mo yo mi ko za ko mi do bo balinga biso baluba te. Mais est-ce que mi tali comportement na bino? Pour tous na bande ko mususu baza modéré bazo comprendre ma kamtoloba. Pourquoi bango basalaka toujours ba se victimiser ke bolingi bisote mutaboyi bino azate bizaleli na bino ya ko soutenir famille Tshisekedi ndiza mabi ko tika na mona ki Martin Fayulu ba komisa ki West Africain ba lukele kutu na kombo ba ko molatisa ye mais Camero bango moko baba ka zonga Burundi ba komisa congolais est-ce que on est bizaleli malamu bango pe batika mote odon azat tribaliste te odon zo bundela mboka Congo mopimba tant on zo lobela minembo Minembo na village à parents, on a combien de kilomètres? Minembo. On a un colloque de Minembo, pour nous, tu vas à combo à monter. Ils ont combien de kilomètres? Ils ont atteint Minembo. Naza Congolais, nazo beta masolo ya. Bandeko wana ya baluba o bazo linga ba ma victime. Botika masolo wana. Soki bazo benga bino ba tribaliste, ils ont vrai. Parce que soki totali na makambo tozo sala wana diaspora. Soko moni mutafingi, tout le monde a ba vidéo bila. Soko moni mutafingi mon ancien. Au monde jamais mon Congo moka le kabado abado ko finga batwa. Soko moni muta critiquer ngwana na ona mona baluba wa. Ba osela ka finga ngwana vidéo matin midi soir ko finga kai. Na tikala ko mona mungwandi moko tayo zo para ngwanda. Mais soko saleli Tshisekedi vidéo ke aote kamboka za traître c'est un escroc. Ko mona muba moka le kabado finga na vidéo. Bana ne bazaba tribaliste. On a peut-être le bangote. Ngai mutu moko azaka na Canada bande ko finga ngam matin midi soir. Ya bande ko finga na favela na. Bato basali nga ba vidéo mokimba pona makambo Tshisekedi. Bando sela nga pourquoi? Makambo ngala bande ko loba pona Tshisekedi. Na kosa. Si 100% makambo na loba pona famille Tshisekedi. Lelo au moins 95% d'avril. Soki na bimika na balabala. So na bimika na balabala na otambo makolo. Na kuta na ba Congolais musu basenga nga pardon na yebi nga ba hota. Okuta na mutaze sabi oto limbisa soto comprendre so yo avanté aux arana na raison. Na ba bangota. Yo za sir vraiment soki na zaka na vérité te lelo ngana tele. Na ngana kokata. Mokili mobimbe tele mela kaka pona Tshisekedi. En plus si temps on a yebisaka batu ke Tshisekedi azo kosa. Ezaki temps moko mauvais temps. Batika ko tuna ba question wana. Ok, merci beaucoup. Ma question de quoi on donc yo oina baluba te ndengo lobi baluba bazali bandeko na yo donc oyo amoni ke na inakaye italien na ça besoin ko se justifier ko te. Ok, question na biso ezali likambo lobi ya sitine o bozo sala na oboke ko sala na les 30 hein. Lobi les 30. Voilà, yango na tuni question ezali mais sitine nango bozo sala ngo liboso ya ambassade ya Rwanda. Mais en même temps, ba Rwandais ne mutu bolobi ke bazo occuper Congo. Mais pourquoi vous ça biso sitting liboso ambassade na bango? Yango nde tolobi ke etumba eza na tactique. Résistance ezara patambu sango le roi politique te. To yebi ba place ni biso. Ye alingi alongola ba Rwandais na kati affaire. Sikoyo ba Rwandais ba yebiso ba bisala biso plaisir, longola biso na kati ya dossier, ba Congolais ba komaka ko beta masolo na yo. Balobela kama komba Congo biso to longwa na biso na kati ya makambo tango bozomona moto lokola Paul Kagame na sous-sol rwandaise baza même pas na orte mais Kagame asali usine ya traitement d'or na Rwanda ilobela ba Congolais ni tango bozomona Kagame mais kasi tant toujours sabino ke yango wana nde occupation si yango wana yo za na diamante pardon za na or te za na coltan te na mboka na yo mais osali usine etretaka or osali usine etretaka coltan oza premier producteur à coltan na monde mais na mabele no za na coltan te est-ce que loko ne lobela ba Congolais ni biso etumba tozo sala toyebi biso toza ba aveugle te tozo tambola tozo mona toyebi place ni tozo ciblé et place ni tozo kende tozo sala yango parce que toyebi tactique ni toza ko avancer na ti lombolo ko la rêve na ye na vie na ezala ka muso etalinga ite ye etali na ngo isusu etakangi na maboko na ye biso tozo continuer pour toza na besoin to sipola mboka
po usine ya oro wana soki lelo tozwi mboka na biso ona na oro na biso usine ya oro Kagame asali na Rwanda ekokangama no po ozesu na oro ya okende traité kuna te soki lelo tozwi mboka na biso usine ya coltan oyo atie ezotraité coltan na Rwanda ekokangama te motike bakokoma na chômage mais soki Tshilombo azaka wana usine wana ebando fonctionner est-ce que eloko wana bakongole bazoyeba yango nde tokokutana wana eza vendredi ok mais lelo bino barésistant lelo pourquoi pas bosangani po toke tokati moke kote ya lamuka oyo tozomona loko ezali opposition parce que bango nde moto bazali baopposant ya pouvoir en place bino barésistant pourquoi pas bosangani lelo mpona kosoutenir lamuka po bameka mpe kotravaille po tomoni lelo oyo Jean-Pierre Bemba azali lelo baton ya commandement ye moto aza na 3 mois ya kokamba lamuka mpona nini bacombattant nyonso barésistant pardon bosangani te mpona kosoutenir lamuka mpona mboka wana malobi pana bon déjà un vrai résistant akosangana na moto aza na étiquette ya opposant te tokosoutenir bango na ndenge nini tosoutenir bango mpona nini mais apport na bino eza important mpona avancement ya mboka po bango bazali baopposant ya pouvoir dossier ya minembwe oyoki bango balobelaki yango soko oyoki ata moko na bango abetaki dossier ya minembwe tangelanga lakisanga video yango soko ata moko ata kaka seconde kaka ata apasa alobi nango vite fait omonaki yango nani soki yo deja omona bango babeti masolo ba fausse commune na Chimbulu 81 fausses communes na Chimbulu 81 fausses communes na Yumbi 50 fausses communes Yumbi na Kinshasa ils ont moins de 600 km donc ils ont 500 km Yumbi na Kinshasa ils ont 500 km Chimbulu toko cheko za 1000 km Maluku ils ont 0 km ils ont na kati ya Kinshasa yebisanga côté ni no mona ba politiciens ba ke kolobela makambo ya ba fausses communes balobela yango te biso tozo traiter maladie place maladie ezali bango ba traiter maladie place maladie ezate to yebisi bino ke Congo eza na cancer généralisé à Congo kombo nango occupation yango nde tient sécurité na mboka yango nde boti ba fausse commune yango nde eboti ba arrestation arbitraire yango nde eboti ba enlèvement yango nde eboti viol yango nde eboti nyonso zomona kati ya mboka na biso yango wana cancer wana kombo nango occupation biso siko tozokende kotraite maladie na place oyo maladie ezali bango bazoyebisa bino ke non mboka eza nango na cancer te mboka eza na fièvre kote siko biso na bato kosangana te yango wana et grâce à bato wana ta bakendaka na Sun City kosigner baaccord global na baaccord global inclusif na barwandais bango nde bakotisa mpena barwandais so bavandisa makasi bango bapoliticien na bino wana biso tokosangana na bango te parce que na kati na bango wana bapaya mosusu baza na kati base déguisé comme bacongolais oyo bino bobengaki na kombo ya Katumbi Parere de son frère no Soriano tokosangana na bango wana tozala place tokosangana na bango te basala baaventire nango bakosala biso mpe tosala wa biso mboka ezoyinda na minembo baoboma bacongolais oyokaki bango balobeli yango mais Rubero abimisi combien $500,000 pour na koyede ba sinistré na minembo $500,000 $500,000 wana ba Congolo ba utaki na Chimbulu o ba kenda Angola oyoka Rubero abimisa mbongo na pona bango ba Congolo bazaki na Yumbi o ba kima baza na Brazzaville oyoka Rubero abimisa mbongo na pona bango mais Rubero akiko bisa $500,000 pour na ba aider ba sinistré o baza na minembo bazo aider banana. Ce sont ses frères rwandais. Ba aider ba Congolo ba kimaki na Chimbulu te ba kenda Angola te ba aider ba Congolo baza na minembo bazaki na Yumbi te ba ke ko aider ba tuti o baza na minembo apimisi $500,000 pour na ba aider ba pour na ba soins médicaux. Est-ce que le wana oka ba politicien na bino ba lobela ngo biso to sangana moto sani to sabito to jamais dépassé ba koma ensemble so bazanzela moto oui ba moto. Ah bon? Mais si ko la muka te obi ke place wana ngana te ni mo muki wana. La muka yo lobi bo sangana bangote. Côté ya cash bo sangana bangote. Mais si ko au juste bino ba résistant bo pona moni ba résister belé baza kota la muka na otanga ba kombo ba tuté tozo solana yo mais ba résistant et belé baza kota la muka parce que ba lobi ke la muka ndezali espoir ya peuple congolais na mbaki résistant mususu
na tunaki question na alobi ke lamuka ezali espoir ya bapeple congolais mais lelo ntango yo ozoloba oyebi ke nanga mo diamani wana azokamwa ke yo oza toujours ferme lamuka te nini cache te là to comprendre vraiment bien te pourquoi lamuka te parce que baloba mambo ya minembo te to makambo mosusu ya mboka bazosala yango te mpona kobundela mboka wana bango baosala politique bango baosala politique baza na bapasseport diplomatique na bapoche na bango so bakomi na Kinshasa bapesi policier otambola na ye aza na sécurité ya baoccupant autant asaka résistance CCDP eza mouvement barésistant autant azaka na passeport ya Congo te autant so bakomi na Kinshasa bapesi policier tatambolaka na ye jamais na ndako na nga so nakomi na Kinshasa na vai na ndako na baotielanga basoda liboso bakengelanga baoza te nga na osala résistance toza chemin moko te bango baza baopposant na langage na bango na ya biso eza deux choses différentes nga place nazomona occupation ezali ye place wana osenga état de droit ye place wana osenga baélection ye place wana osenga vérité des signes place wana osenga démocratie na état de droit ozomona différence place oyo bazomassacre bacongolais ye place wana obeta masolo nango te otuni kaka eshimino kaka keno tobandi kose préparer mpona 2023 c'est ça que place wana nde tozali komoko te mais totanga quand même question na yo alobi question na ezali yo odombo ozali congolais français toyebi te nationalité na yo awa na France mais ya lobi ke yo ozali français pourquoi olingi te Rwandais bakoki kozwa nationalité congolaise tu wana question na bon tout d'abord déjà ndenge aza wana oui ya nani Azor Mbombo na moni bon ndeko wana ndenge atuli question wana nayebi te soki asalaka na préfecture jour nakenda kochange nationalité moto azalaki wana nayebi te bon wana eza question nayebi si ye eza na répondre ye de deux na pays nyonso na monde avant obtenir nationalité na bango eza na badémarche administrative basalaka ndeko soki ozalaka libanda to oza na Congo nayebi te mais je pense koza oza libanda aza na États-Unis ok même na États-Unis place ovandi wana eza quand même na procédure basalaka po obtenir nationalité américaine bayaka kozonga na loyenge te ndeko epa na biso bamapasa mibale mais babotama na deux villes différentes Hippolyte Kanambe mwana ndeke usurpateur na mama leki na ye Jeannette bakosi bino baza bamapasa moko abotami na ye wabora nayebi te fusil yango soki ezalaki na ndenge nini toki avion yango ezalaki na ndenge to TGV yango ezalaki na ndenge bazwi mama ne badeplace mbango na hôpital aki obota lipasa mosusu kote mosusu esalami kaka na Congo oyo ozomona ke Bosco Tanganda na Congo aza na grade général akomi na cour pénale internationale alobi ka osambala na Rwanda parce que aza rwandais iloko wana epai ya bapoliticien na bino eleka inaperçu mutu lokola Basengezi oyo azalaki numéro 2 ya seni na bino wana abombi mbongo au moins 300 millions de dollars na États-Unis na kombo ya Basengezi mais na identité ba rwandais ndeko soko oza vraiment congolais ya solo oza na susi ya mboka wana question okotuna ngango te bapesaka bato nationalité soki bino moko bakolo mboka bomaîtriser sécurité identification na kati ya mboka na bino nde bokomi soko kotala cas par cas problème na biso eza problème ke mboka na biso sikoyo eza na maboka bapaya soki okomisinga mpe français eza mabe te mais sikoyo okokoma français ndenge ezali wana estce nazwaki munduki na kei nango na préfecture na botoli bato makambo na makasi na biso il faut bokomisanga français par la force non donc cela veut dire eza na procédure mona asalaki mpona na question ozotuna ngai wana ndeko na nga nayebi mpe te mpo barwandais mingi omona aza na komba mulu bamenase nango aza mpe rwandais oyo boza ndenge wana mingi toyebi bino donc question wana okoyebisa nga ke soki pourkui naboyi barwandais batonalité moyitu lokola Moïse Nyarugabo azalaka na Congo aza soki sénateur mais ntango bana ne bazwaki bac na Rwanda akendaki na Rwanda azlata bana ne balati drapeau ya Rwanda na babrevet na bango bazwaki na université bazoprésente bakanga bafoto totiela bino bafoto na bainternet ndenge wana bana ya Moïse Nyarugabo na Rwanda na drapeau ya Rwanda balati yango Moïse Nyarugabo avandi pembeni bakangi photo na totia na internet nayebi te bacongolais bamona yango te parce que congolais soki otieli photo eza intéressant talaka te photo ya motakala nde bayaka kotala mikolo bouti komona bacycliste na Kinshasa bakimi basali course à vélo ndeko ya Ruberwa abimi premier
azana komba Ruberwa mais ayeko kima course wana comme un citoyen rwandais. Petit frère propre ya Zarias Ruberwa na Kinshasa. Bomoni yango te. Ruberwa c'est pas na comme un citoyen congolais ou bien comme un citoyen rwandais. Bakimi course ba cycliste, bakimi course na Kinshasa basangana ki ba pays muso Afrique yaki. Frère ya Ruberwa ayeko kima course na Congo comme cycliste mais na identité ayé comme citoyen rwandais. Tout chango mikolo na internet. Na éviter eloko wana elobelaka ba congolais ni. Eloko wana ezolobela ba congolais ni. Donc koyoka question ndeko wana tuninga soit aza embrouillère ou aza congolais aza rwandais mais aza na komba baluba parce que ba rwandais belé na Congo ba se déguiser mingi na komba baluba. Lelo conseil na yo ekoki oza nini pona lamuka pona ko conseiller bango na ndenge bazo travailler. Ceux qui ozaki na conseil opesa bango. Nga étant que résistant aza na conseil. État baza ba opposant pardon. Bon, en tout cas, kopesa neti banani. Tanya neti bakongo. Lamuka eza neti Jean-Pierre Bemba o aza siko ye mutazali ye mutazali coordonnateur siko yonde tozolo ba ye mutaza cordon. Donc voilà. D'accord. Ce qui n'a pas opposé Jean-Pierre Bemba conseil, Jean-Pierre Bemba en 2006, dans le stade du 20 mai, pendant leur campagne des élections, à Sala meeting, à tout le monde, Congolais, parce que nous avons un Rwanda. Vidéo les ali, muta filma en wechi. Nous avons archive tout. À tout le monde, Congolais, dans le stade du 20 mai. À tout le monde, est-ce que Rwanda va s'en amener avec Nabango? Congolais va habiter, yé muta avec Nabango. Nous avons conseil dans le pays. Rwanda, il y a tout le monde, bazati les autres. Nous avons dit, jour il y a le soir qui va élection. Quand va plus le pouvoir. Ndenge bitumbi sama na Kinshasa abimi akei cour pénal international. Ti abimi na boloko. Jour la gagné à $800 000 akei ko postuler comme candidat à l'élection. Ayeba kité que élection wana ko simbate. Yé mo rebe te que makambo ko changer te na nzela ba élection. Nga za conseil na ko pesa. So ko pesa mutu ko Jean-Pierre Bemba conseil c'est que yo mo ozali boma. Yo mutu ko pesa conseil wana ozali boma. Oyebi makambo ko sala te. Ba pesa ka mutu conseil so ba yebi le conseil te. Mais Mouto déjà s'engagé à dire que oh non ça ils ont pas conseil au pesa. Ayebi ke Barwando ya tuna kana 2006 bango ti le basadi. Jour Jean-Pierre Bemba azo kene l'ambassade d'Afrique du Sud. Ruberwa na Kamere ba piéger ka iba bomaïti. Bazo ko sayi bazo bengi na téléphone bazo yebisa bango leka ko tozo ngane place ngaka lekezaki place ba checker na mbiska ko ba bomaïti. Ayebi yango non. Elo ni ngana ko yebisa. Nazana conseil na ko PCT tanga komba mutu mususu. Moïse Katumbi. Bon. Déjà, Soriano, un a PC conseillé parce qu'il y a beaucoup occupant. Ah. Mon cher Soriano, au bino bien qui n'a pas erreur, n'a combat Katumbi. D'ailleurs, sa femme, elle est qui? Sa femme. C'est une Rwandaise. Proche de la famille Kagame. Bazan nda kuna bango na Gisenyi, nda kwa luxe, à Tonga. Papa Sarami ba week-end kuna. Koto azo mina opposant. Soriano na Lubumbashi, tant azaki nani gouverneur ya Katanga. Et là on est en sala. Ajoute toutes les entreprises des alaki kuna à l'État. A commission moyen. Mais tout le monde a dit école à Tongi ba école bena Lubumbashi na moni na bandeko bazo sepela ki école wana bana bazo tanga na kati ya tanga zaki gouverneur lelote tanga zaki gouverneur. Bon, en tout cas na Oyibisayo, ce monsieur il nous a pillé notre pays. C'est un grand voleur. Ce qui n'a qui décortiqué ma campagne que vous avez sautant. D'ailleurs, un, Yemoko Soriano, son frère Katebe Katoto. Aloba yango ke non. Ngai na etoza papa moko, mais maman na azaki zambienne. Ndeko na ye Salomo Soriano akufa bakundaki na Zambie. Akenda na tomba ndeko ne bomona photo na shomona. Donc ndenga zawana ngai pona ngai na mona kai ndenge na mona kanambe bazana service moko tango ayebisaka atanga bomaka bato mukungu bile achaka na tete ya congolais moko $500 oyebi yango te non c'est ça na yebi so mutu muso aza kotanga ye mutu muso na otanga lelo tomoni Martin Fayulu azosenga vérité des urnes toujours bango bazali na komba na bango ya vérité des urnes conseil au pesa ye ndenge to otanga ka bandiko muso to ke pa Martin Fayulu. Martin Fayulu a vérité des urnes, pas à Kagame, tu n'es pas Museveni, tu n'es pas à Kanambe, tu n'es pas à Chilo. Pas à Ojongote.
aventurier à 5 ans vérité des îles en 2012 et bien Tshisekedi tata on aventurier à kufa azoka Martin Fayulu soki alingaki a obtenir vérité des yeux on a yewana ilingaki za la temps kaka ba proclamer ba promulguer que Chilombo Ndaza vainqueur de ba promulguer kaka na 2h du matin na 6h du matin Martin Fayulu parle que ngane na gagnaki non ça gouvernement omoni aventure au théâtre Tshisekedi la sala ka petaka serment devant basani nina ba kopona ba lutu na yewana ezaka initiative mon bien mais fallait ka sa gouvernement mais comme ça aventurier il est qui na moins inaperçu tant au kaka ba promulga qui victoire ya nomination ya Chilombo na 2h du matin na ba Rwandais na 6h ou même na 4h ou 5h Fayulu nga sa la déclaration que peuple congolais ngam na za président o ya yibi que ngam na gagner l'élection bimali banda poto zo pouvoir na biso comme ça la ki ngote vérité des yeux na lelo zo ngote de kaka bango na kachala muka wana tala langage ya Soriano azana langage mona Fayulu te jamais na occupation ba pesa ba vérité des yeux les ala te ba pesa moté et l'occupation pesa ba bato ils a ba arrestation arbitraire ils a ba tuerie ils a pillage ils a viol ils a climat de terreur ndé l'occupation pesa ba bato à part ya mo occupation ko pesa mo c'est ça Mutasuka lokwa bazali 4 quand même photo tanga bango surtout 4 photo yoki ya bango misato tangi ya mutasuka te parce que ba mibale wana mbusa nyamwisi na Fredi Matungu lokwa bango baza suna la muka te tokoloba bango te mais tolobi mutasuka oya tikali na la muka ngana ke pesa mutu kwa mozito conseil mozito akentanga zaka premier ministre akendanga na Chine akuti na académie moko na Chine ba Rwandais bazaki kuna au moins 180 Rwandais baki kozwa formation militaire na bourse ba congolais yetanga mona ki bango azonga betal masolo abeta masolo na ndako mo bato bantu balati pe balambela ni Chili na Bruxelles azolia nda beti masolo abi mboka peneza occupé na moni 180 Rwandais baki kozwa ku combat officier mboka na biso pena mawa est-ce que lo yayi bisa bino tanga kendaki na dossier ya makamba bangombe déclaration na lobaki ni que dossier est grave so na continent on écoute vinanga est-ce que c'est un opposant hein non moni mama umba makamba Congo na éviter so ba congolais bazora vraiment makamba no sérieux na éviter makambo biso toujours lo basoki ba congolais ba yoka kango to banda ko sentir makambo biso to lo baté problème na biso tokozala na mutu te atelema liboso na mnoke naza opposant soki tozaki na mboka lokwa ya bandi mutu na ba payer bato baza na conscience be ba bomaka ba opposant na mutu ka leki lelo nga opposant bo bomiye lobi muso nga ma isote grâce ya bato wana ba opposant wana nde occupation za ko perdre na mboka na biso omoni ne balali sibino pongi ba vandi sibino silence bo c'est la vérité des yeux et bah comme ça la rotation 3 mois mutu moko za la président na bango soki ya la mukala bango mama eza distraction et ko changer lo komoko te ba Rwandais bas omoni ba Rwandais so ba moni Congolais lo bika ko biso na kati ya opposition ndenge ba Rwandais ba kolinga yo pour langage on de ba linga ngo miki yango no moni combat na biso ils ont perduré souffrance ils ont perduré massacre ils ont perduré occupation viol ils ont perduré à cause de ces gens-là baza na mauvaise volonté bazo koka koyibisa ba Congolais vérité te parce que bazo tala ba intérêt na bango personnel soki penza bazala ki kotala ba intérêt na bango personnel te mbe ba yibisi ya Congolais que non toujours ko sabino toza batalo kuta na opposition situation ko changer na ngote pourquoi baloba ngote ba yebi que peuple congolais aza trop naïf ato bomi ato finge lobi soko ye verrier a Rolando kaka ato tongi na oye lobi soko ye pembe na Rolanda et ba congolais wana siko faut bazala mingi soute pour changer ça na kachamboka voilà to komi pena yango na lobi to tuna question yo ndeko alobi pona likambu ya papa Ngwanda lobi lelo est-ce que bato nyonso yo tangi mais papa Ngwanda azali moto peuple congolais ko ikolanda et pourquoi aza obligé Rolanda maloba yango wana ndeko tuni question bon question na tuni yango pona yebi ke bato mingi bazanga ko tuna likambu ya VH surtout so bomoni ngai VH aza résistant ye azo sala opposition te na ba Rwandais asala résistance lokola biso pe na skacha isanga na CCDP on marche ensemble avec la Pareco parce que tous en a même idéologie na même état d'esprit tous on moni loko moko en face na biso mukolo oyo soki VH azala ki pe opposant nga odona koza na été
Ce qui peut en dire accord, élection la bango wana, organisation, élection, CENI, nalingina ke no 100 000 $ pour la candidat à élection. Au moins, biso ba tasser c'est peut-être wana mutande wana. Parce que moto déjà zui mbongo na ye a qui ko postuler pour la candidat à élection, à ça ko accompagner occupation. À ça ko accompagner occupation. Il y a une option ya résistant. Biso pe toza ba résistant. C'est ça que tozo marcher ensemble. Donc, bande ko belé ba pour ça la part des choses. Bazo mélanger makambo. Yango na 2012 tango apareko RPA général Munene na IDPS to sangana ki na biso ba résistant to sangana ki. Pourquoi IDPS aboyaki? 2 jours après IDPS a sali déclaration ki ako sangana biso parce que biso za trop violent. Mais je suis très étonné aujourd'hui. IDPS a sangana batulu kwa bakimbuta na bakanyama. Na batulu kwa barams, na batulu kwa bamende. Na batulu kwa batango faible. IDPS sangana na bango na mutulu ko la mona ndeki politique kanambe. IDPS sangana na bango. Siko bato ba IDPS sangana na bango. Bango nde bazadu. Trouver l'erreur. Donc biso to sala oyo biso to sala. Ndeko ba question muso to pour tout na rango ba ko tout na ba question pour na sentiment te. Soki azaki na kati ba institution. Ça c'est autre chose. Tout ça a été parce que bato na tangi wana ba sans na kati ba institution. Soko chelie micro tout ni makambo occupation. A beta masolo occupation te. Ya ko biso ka ke biso na kati opposition to la vérité des choses. Mais azana kati ba institution ba paya. Pour ba institution na yango nde organiser ba élection, yango nde pesa ba opposant na sécurité, yango nde zo garder sécurité ba opposant na isa ba institution ya ba Rwandais. C'est ça la différence en Rwanda. Mais lelo papa ngwanda za ko soutenir Martin Fayulu na ba côté mususu ya vérité des yeux. Vie na solo la ki na ye na ba point wana. Ezalaki rapprochement. Ezalaki rapprochement entre Apareko na Fayulu. Rapprochement na bango basalaki ils ont concerné CCDPT. Na moni place à soutenir vérité des urnes sur l'andi ba propos na ye. Mais ezalaki rapprochement basalaki na Fayulu. C'est ça. Biso la CCDP toza na droit ya koboya yango te parce que bango bandima ki rapprochement wana na Fayulu mais baloba ika na Fayulu mais pas na la muka na bino wana. C'est ça. OK. Toza na likambo moko ya question oyo ezalaki makambo oyo Valentin Mubaki alobaki est-ce que lelo Congo eza pena na besoin ya dialogue pour ndenge alobaki ba politiciens so ba vanda pour basola makambo mboka pona maloba epana yo est-ce que Congo a besoin de dialogue lelo tout soulèvement populaire isa mboka wana maloba epana dialogue basala dialogue pona ni basala dialogue soki bato bazoyo kanate bayoka est-ce que biso un problème oyo kanate na Congo non bango bakenda ko sala dialogue na Sun City on a landaka Vital Kamerhe lobi que non train démarrer moto ko matata tikali ye Kamerhe ninga zana banda train wana il démarraka en Afrique du Sud na 2002 le kenda parce que comment dialogue wana ezali profit ya banane biso za na problème te na ba Congo biso na so ba Congo na problème te problème ezali ke mboka na biso za na maladie wana kombo nango occupation tokoki ko sala dialogue te aussi longtemps que ba paya oyo ba vandeli biso na mboka bango nde ba simbi ba institution ya mboka na biso biso to contrôler le côté to moni ndenge bateka nani Onatra to moni ndenge nini Jeannette na Zoé bazwa marché central bateka na ba Libanais donc ba Rwandais ba privatiser mboka ba hypothéquer mboka na biso tant ozo mona bato bozo benga mo bata ba wewa balubo ba utana mbujima yora kasai wana bazaka ba demande faire mais tellement bazwi mboka ba privatiser yango bato basombaki ba secteur ya mabele ya diamant wana ba bengani population ndo moni ba koma bato ba moto na Kinshasa donc pays ezali privatisé na ba Rwandais basala système ni bazwi tous les coopérateurs économiques congolais ba bomi bango pas ko boma physiquement mais ba bomi bango économiquement bazwi marché wana ba pesi yango na ba indien ba pesi na ba pakistanais ba pesi na ba chinois parce que congolais yé moko mwana mboka za na mbongo te balingi te moto azala na mbongo na ye moko il faut soko kozala na mbongo faut za na bango ba contrôler kayo yango nozomona bandeko mingi bazouta diaspora o azalaki résistant soit azalaki combattant
après changer discours na comme ça Rwanda qui na terrain ba opérer le côté pourquoi parce que Rwanda ba yebi yango ke Congolais nyonso déjà ça la vidéo contre ba Congolais nyonso déjà a contester bango na ba vidéo a tout changer discours na yo ba opérer le côté parce que vérité déjà au loba wana ko changer en côté yango no moni batu nyonso ba kende ko na ba postulaki motazu ya zate tangela nga kombo ya mutu moko uta na diaspora oyo banda ko sa ba vidéo contre ba Rwandais a changé discours à qui na Kinshasa a luka ba pesi moi quelque chose wa zo vraiment ba mietaliaka soki azwa soki azalizana mais mingi na bazu ba poste te mingi na bazu ba poste te parce que ba poste na bandi ko pesa mati mais bande ko mingi bazo kita bazo zela malembe na lobi boye ba oyo ba na lobi ba oyo ba bande ko beta chèque na Chilombo o ba landi ete ba oyo ba banda ko sa ba vidéo soit disant ba combattant wana ou ba bande ko leka na ba vidéo bazo loba ba za ki ko organiser ba marche nani ake puna comme député nani ake puna comme ministre azatin pour ba Rwandais ba yebi ke to pesa yo te soki to pesi yo comme na mbongo okubundisa biso lobi bango basala comme ça ba congolais te au fingi lelo sali boye lobi nango ye pardonner ne pas pour ça non ces gens-là ce sont des vrais patriotes ba Rwandais nous ont mona ba eko yiba na Congo ba obomsa mboka na bango pe pas na bango traître ba linga kete un traître pas ba Rwandais il faut ba les kao bazal comme ça ba congolais te muta trahi bobino botike kaka bango na batika ate ba ko éliminer physiquement c'est ça. Merci en tout cas to komi na biso pena na stuka ya émission olelo parce que tozaki na mutuna moko ndenge bandeko bazo kita na Kinshasa bino bozo boya bandeko bakita mingi bazo kita parce que nzela efungama ki Félix tanga zu pouvoir lobi pepe congolais nyoso akita azonga na mboka na mais lelo bandeko mususu balobi ke bino bozo telemela so mutakiti na Kinshasa akomi kolabo mutakiti na Kinshasa bolobi malobe pa na pourquoi bolingi bandeko bakita te. Est-ce que pena ngani naza bona ko peksa mutakende ngala ko peksa mutakende est-ce que toza vision moko est-ce que toza na état d'esprit moko mutetanga maka mingi kombo na yo mutetanga maka na bato baza mingi na Kinshasa kuna bango batanga kombo na ngana ndenga mabe parce que bazaki même na hôtel Béatrice bazolo ki odon soka ya il faut to les cahiers ah ouais on a ça partout bango bazolo ke odon nga zawana soka meki kunyata mboka oyo ya komona il faut komai sikoyo bango bazokanela oto babomai mais kanambe na bakimbuto basisi bakongole na boma kuna ba beta tamoko libanga te ata pocha eta musapina liso bachiete problème ezali wana na boyebi selo komoko lelo maman Gisèle Diamanoa et tumba résistance eleki kayu na pasi eleki classe na pasi il est qui cop n'a pas si il est qui résistance n'a pas ces anzela lola il y a un des pas collègues résistance déjà blaguité sous esprit tant où tu l'omba zubo konsi ndenge ba nomaki na mona ndeki na Hippolyte est-ce que lui qui va tindile kinga ba émissaire toujours bout de la mboka oyo parce que histoire est kotikala auto ça lelo le be rattraper biso soko kosaka oliaka na cc o changeaka discours l'habitant ba talo na miso ba congolais ba peso valerate a etikalaka a b etikalaka b na yebisaka bino ke Tshisekedi daza traite au tekamboka quel que soit menace bato ite pes na changeaka discours na ngate pour l'influence bato parce que na yebaki na raison donc les 30 août tous en ambassade à Rwanda et ça vendredi métro Linde métro Courcelles tout kutana yo za mala momingi bande ko boya ebele parce que eza pona mboka. Merci. Mais poto suki sana motuna oyo ndeko akomelinga lobike likambo oyo totunaki yango na début ya émission tanto bande ko ba makambo ya minembwe na makambo ya ba este nyonso makambo ya mboka kote kuna parce que yo o expliquer yango vraiment bien mais ndeko lobi que o expliquer malamu te tango batuni tango ngai na tuni question pona président Félix abengi batu asengi batu basunga ye ba mikonzi wana mususu basunga ye po ameka kosilisa guerre oyo ezali na est mais wana o soutenir yango to lobi yango mbangu oleki parce que oyoki ke Félix akomi kosenga aide po ke ko soutenir kosilisa guerre oyo eza na kati na est.
Ok, ndeko peut-être ayoka qui bientôt tout temps ça lingi ka na répéter le langage du discours langa. Ndeko aide tokoki kozwa aide te pona kokende ko aider guerre na est. Guerre na est ezalaka te. Ndeko na ngai etumba na est ezalaka te. Eloko na yebisaka Mamadou Ndala afa baboma ye. Na tuni bino bosa bitumba yebisi ngo to sa bitumba bino bosa guerre te. Na bandi ko tangile ba kibumba bamboko ya zaka tuni ngande no yebi ngwa na vanda wana liboso na. Guerre ezalaka kuna te. Bakoboma yo na yebisa Mamadou Ndala. Etumba eza na STT. Bon ado kufa ndeni. Ezali complot ya Museveni na Kagame pona ko massacrer ba Congolais pona ba remplacer ba Tutsi. Baza ko attaquer ba Congolais, baza ko boma ba Congolais mingi na ba zone oyo eza na ba minerais belé. Soki Chilombo aza na problème, aza na besoin de kambwane sila. Ngala ko pesa e conseil té parce que c'est un traître, pa pesa ka traître conseil té. Il faudra changer état-major commandement ya mwana ndeka tiki wana. A changer ba service. Mais ça déjà conseil. Les a déjà conseil aux OPSA. Nazo yebisa ba Congolais. Nazo yebisa ba Congolais Chilombo té. Nazo yebisa ba Congolais. Bao bazo kanisa ke soki batu ba hier renfort non. Oni evandi wana plus de 20 ans. Baza combien 18 000 casques lui. Bogi basi sa makabwana. Oni evanda kawana te. Oni kuna na ba bazo leka na ba mituka na bango ya oni mais na kati kuna bazo leka na ba diamant na ba portable ba bazo pied na ba. Problème ezali kaka ke lokola ba nommé na ba Rwandais moyen asala ngo ezate. Soka azalaki nommé te, azalaki président ya solo ya ba Congolais a changé état-major commandement, a changé chef à service à renseignement militaire, a changé chef à service yaner, a changé ba donné nyonso makabone kosila même kutu miri to kocha mérité. Même miri to kocha ngote ngana yebitere wana très bien. Ba ADF nalu ba existaka te. Décembre 97, janvier 98, biso tozaki na Beni. Tozaka 15 personnes tozaka bunya toyaki mission mona moro Rwenzori. Batindaki biso na Rwenzori tokendaki na mboka moko kuna ngo Mutwanga. Mutwanga ezali parmi ba village ya suka oyo ekaboli biso na Uganda. Tokendaki kosolula na délégation ya Joseph Kony oyo azalaki chef wa ADF nalu. Kuna loba munoko nini pardon? Kuna balobaka anglais, balobaka pe swahili. OK. Pena ba minoka bamboka na ba village na bango na bazapi na ba minoka ba village na bango. Tokendaki na Mutwanga bato ba yebi place wana ba yebi avant tokenda tolalaka na mission ya ba protestant na Wicha pour que tokutaki bunya tokomi na centre ya Yengeti iringeti oyo ezoninga na mikolo tokomi na Wicha après tokokele Beni toke Mutwanga na Moro Enzori. Tokutanaki na délégation ya Joseph Kony atindela biso to solola muta kupelaki biso po tokutana bango to solola bango azaki pasteur ya protestant na Wicha na yebite papa ngosoko akufa. Tokutanaki na batu ya ADF nalu bazalaki déjà affaiblir na époque wana. En plus batu ya Joseph Kony bango ce sont des vrais Ougandais parce que Museveni Uganda pe zalaka occupé. Oui. Museveni azali tout Rwandais. Tango ba Joseph Kony ba comprenaki que non ba occuper mboka na bango tango ba lingi ba sala lutte armée et tourner là bango ba bisa bango ba criminel. Chance eloko na biso esimbi pona ni poto za libanda na diaspora. Soki tozaki libanda te toto bobanda ko bina bandombolo ba misiki na no bolingaka wana. Likambo minembo ba Rwandais ba inga ba diabolisiki ba Congolais ba bo ba Rwandais. Omoni te ba linga ba sala campagne ngo. Ba senga justice pona minembo biso ta to telemeli yango batiki. Ba vrai Ougandais za ba Joseph Kony bango ni basala ki lutte armée mais lutte armée na bango kufaki pona ni po bazaki na diaspora moko forte. En plus lelo oyo ba ADF nalu oyo nga na monaka wana ça fait maintenant plus de lelo et ça lui 22 ans. Na monaka ba ona ba pota na makolo batu bazaya matama ya kovimba makolo ya kovimba batu ba koza lelo vivante. Tant que nous écoutons, bon, tu tina quartier général. Bon, c'est quartier général au Joseph Kony Vandate, mais c'est parmi les quartier général naï. Bon, officier naï, tu kenda tu vanda bon tu salire, tu solo na bang. Après ça tu es kozonga. Na Moro Enzori. Bateau na kutaka kuna lelo ba koza viva ba sala bitumba te, je sais. Ça fait 22 ans, bateau na kutaka ba vie. Problème ezali wana ba vrai ADF na ezali Museveni, ezali Kagame,
ezali mwana ndeke Hippolyte Kalambe oyo mundos général na bango wana totia video moko wana population azoloba ti mundos soki alingi mwasino na moi mwasino aboyi ye moko mundos na butu aotinda bangéliste na ye baye bakati yo mobali kingo gouvernement wana bayebi yango te kaka moto omonaka na moi aza soda alati teni azalati mobutu azoleka na butu ye nda akomaka milice ayoboma congolais tout ça problème kuna te soki mboka esikolami lelo Gisèle, ça c'est ma parole d'honneur soki tozwi mboka lelo tozwi mboka na biso une semaine des amis oyoka silence radio oto wana tokonettoye yango très bien pose eza bazone biso oyebi moto akokosa moninga te mais Tshilombo aza na bokonzi te aza na pouvoir kosala yango te bapesi ye mwa portion moko boya bokonzi mataka likolo ya tapis rouge yibaka na mwa mbongo na yo koma bato oyo balandi Tshilombo bakomi na distance Tshilombo ayesi bango bocreye ba ONG bosala ba asbel mpona bimisela bino mbongo wana aza président bato basali ba association place akotia bango eza te parce que aza na place akotia motu te aza président te yango nomoni etumba na biso tozobunda po biso il faut tomona motu lokola Kimbuta na Mende motu lokola Rounds motu lokola Kanyama il faut baza na prison bato lokola batango fort il faut kokanga ye akoki kozala liberté tazotambola na sécurité na ye wana komba na biso nde yango wana bato ya IDPS lokola babimisi bolumbu na bango na biso ya bato tosepeli nango parce que falaki babimisa bolumbu na bango po bango nde bafrene libération ya mboka maloba suka mpona yo ezalaki nini mpona lelo bon nakoyosaka bandeko vendredi le 30 tokutana na ambassade ya Rwanda na métro Courcelles na ligne 2 donc tokosala makasi biso nyonso mpe tozala wana ezala malamu mingi tozala vraiment ebele et en plus bokeba na mois d'août oyo okoki kozwa visite moko surprise ya Tshilombo azolinga ya lokola moyibi bazokosa bato on dirait eza tantôt plutôt mo bazoloba septembre on dirait azolinga sala visite moko surprise bozaka akidi babomoni mbala moko alekaki il faut la vigilant au cas où moyibi wana yawa très wana il faut kolanda ye donc le cas ngana biso ba congolais ngwana na c'est muke papa nanga question moko eza pena très important il fallait quand même ndata na mukuse no sokoyi koloba yango likambo ya Ebola kisi ya Ebola emonani parce que question ya ndeko funa ntango eza pena malamu nini alobi ke kisi ya Ebola emonani epai ya docteur oyo abimisi alobi 2 personnes babiki déjà na Ebola na landaki mpe na information na kin 2 personnes babiki bato déjà bakomi kobika mpona Ebola okokoloba nini mpona maladie oyo quand même tolobaki yango te na suka tolobela bon eza malamu mingi na ba recherche oyo médecin na biso wana sali c'est vraiment bravo pour les chapeaux Ebola ezalaki stratégie mobimba oyo occupation atiaki na terrain mpona koexamine bacongolais parce que place maladie Ebola wana ezali au moins 40 km na Uganda 100 km ou 90 km na Rwanda mais jamais boyoka Ebola wana na Rwanda na Uganda mais Ebola ngo boyo moko kango ebibi lisula Kinshasa donc ezalaki eloko moko boyo oyo batiaki système on a qu'à pour massacrer ba congolais comme balobi médicament nango ebibi c'est bien eza malamu mingi parce que Ebola wana esali rage na point wana trop ebomaka ba congolais mais à 40 km à 100 km na Rwanda yango ekenda raté suka ke pa ba congolais donc koto wana pe komaki na politique mo fandaki na sie wana pona ko sisaka ba congolais eloko pe na ko rappeler bandeko bomona vidéo moko bona beni ba Rwandais bazoya na biloko na bango na mutu bazo ko tana bandaka ba congolais donc il faut comprendre que problème toza na ngozali vraiment sérieux to tshela bino vidéo bambororo ba uti na Soudan bazo kota na bangombe na bango bon ka bato wana baloba te ni ba politiciens na bino ba beta masolo wana donc cela veut dire Congo za na maladie ya Congo za occupation pour région de biso na kati ya résistance bandeko bazaki na besoin ya adhésion na CCDP toza toujours ouvert pour région de biso na kati ya adhésion boya mingi na kati ya mouvement ya résistance soki na CCDP ata place oyo ko sentir kozala à l'aise mais za na mouvement ba résistant ya solo et aux amala mingi poto bundela mboka na biso ba roye ba ndenge nini ya solo na ya solo te bon tout d'abord
chacun de nous, Moutunion soit observer le Cambois. Place aux vérités, Zali, Moutbako, c'était à mon même place aux mensonges, Zali, donc, dans la Rossala, la peine à la région de son résistance. Quand ça t'est là, on va toujours boucher, toujours le solution pour ma Cambo ici là. Ma négocier quand on a bomelo papa, bomelo mamate. Ma négocier quand on a botolo m'appeler par la force. Ma négocier quand on a assassin ou a violé maman, on a mis sur la haute. Nulle part ailleurs. Car pas ba congolais. Na ibisa kabino ke na 2015 na sala vidéo moko buna loba ke IDPS a kosa l'alliance na ba Rwandais pour bunisa ba congolais. Na loba ya mona 2015. Et le kukisami. IDPS il est là a komi ko bunisa ba congolais na nzela ba Rwandais pour ba zo boya makambo pele o biso tozo la parce que ça a été. Conseil gratuit pe na bino ba chroniqueur na ba chroniqueuse na biso. Et le moko bozo jouer rôle que bozo bi que bozo na terre boza église au milieu du village. Bozo jouer rôle en qualité trop. Ça c'est pas bon. Parce que biso ba résistant tozo mona quelque moto soka zala ki awa azolo ba langage na biso soki moto na zu avait en commune na Kinshasa comme finga biso. A comment critiquer biso. Ouais. Je pense que tolinga to bongisa makambo belé moto nyo soit indépendant. Moutunion soit église au milieu du village, tu ne pas la binoté. Là, il faut nous être clair. Parce que, excès toujours à la bino, tout ça qu'on s'affiche na bino dans la vidéo. Tant qu'on commune qui ça, tant qu'on commence la vidéo contre biso, bah on considère en gros. Isali na bandeko. Voilà bandeko va saluer la vidéo contre bino donc voilà Isali na diamant noir parce que biso tous a toujours na bino tous a besoin au kende. Tokenda na Kinshasa oui diamant noir qui na mena au kende kunate. Pour na bandu ba mabena bino wana ezana tina te en tout cas peuple congolais na banza zo na ndabisa yoki yango malamu na matoi na ye diamant azara toujours wana nde ba pesa nga ba position na ngezali kaka peuple congolais o batinda nga ba question botuni totuna papa Odombo totuni yango à répondre bino mais eleke belé moyena tanga nyoso ezate parce que tant ko za mukuse yango quand même tokati na mukuse Brigitte na moni merci en tout cas na batunyo so obolandi biso vraiment papa Odoyo pesa nombo tété j'espère que oui, puis c'est qu'à Congolais beaucoup les 30, c'est ça au lobby les 30 août. Les les 30 août, les vendredi, l'ambassade à Rwanda, sitting au Bandawana, Tozalana, parti à 12h, 18h. Donc, les Congolais nous tout. Oui, que bon se confier dans la politicien, on a tout bandi qu'on peut se confiance depuis Kala. Bon, on a Kindenge Tshisekedi. Abande ko sala aventure na itina ndenge ya eko kufa na wana liwana ndenge ba bomai na Rwanda wana bo pesa ki ba confiance trop. Il faut comprendre que malade ya Congo ezana ngote ke mutai sono ke nazana kacha opposition bozala nanga to bolanda nga bo sutela kai non. Soki omoni mutu azana langage ya opposition il faut tikaye parce que langage wana ndizo sala mais wana mukimbo bimba papa Odo wana mukimbo baba okabona po ebele ya batu bazana kati ya la muka tant to l'opposition les lots tout monde kaka la muka mteza l'opposition tout le monde va ndiko mususu te peuple congolais presque 50% to kolo babazana na côté opposition tant yo lobi batu bazana malobana ya opposition et je comprends rien là côté na to comprendre en côté soko comprendre en côté o comprendre en kala mingi te parce que comprendre non déjà parce que bato bazala ki na kati ya opposition matungulu pas à opposante oui akenda Azali. Te aza côté ni. Ah biso to ebite biso wana wana ngaite na ebite. D'accord. Mbusa Nyamwisi. Azalaki pena bino na lamuka na bino wana. Koto na poto aza réfugié. Mais soka komi na Uganda atambolaka na passeport ba Ugandais na poche na ye. Soka komi na Rwanda Kagame apesaka ye jipa ba sodezo kingila ye. Mais koto aza opposant. Il faut comprendre amini tout solo. Merci Balandino surtout au Koutani Nabino mbala estima en tout cas émission au bazui yango te botalango na Diamant Noir TV bolanda yango bobeti na YouTube Diamant Noir TV et dit nos images merci na yo ndengo zalaki wana loko invité na biso na poko lelo en tout cas tout tika yo pema à bientôt. OK merci. Bino mingi restez branchés sur Diamant Noir TV à très bientôt bye. Diamant Gisèle Oumba Gisèle Oumba Nakolina na ya Diamant Gisèle Oumba
nana troublé oh mon amour. Merci. Je suis allé au bas, diamant.